El News TV nebike vous a ébélé na bandok na bino partout dans le monde pour Rolanda Bisso. Merci na confiance pe na attention au déjà bossi ko accorder na biso. Merci na ndenge bossi ko ndime biso na bandok na bino. Merci ndenge bozo s'abonner, bo continuer toujours ko s'abonner na chaîne na bino o bolingara mingi c'est El News TV. Yanga moko Christelle Rose Lupungu mama Kulu tous les ranium de la presse congolaise. Mama Buroka ande na isa bino wa ofinga nga munene c'est que abesinga mwana na soki mosa munene na zaneka kilo babi kilo à Congo Christelle Rose Lupungu merci na ndenge bozana ebele pour Rolanda Bisso biso tozakana toujours pour na ko sepelisa bino lelo tozana rubrique na bino bolinga mingi ya art news to pesa bino ba news ya ba artiste comédien musicien chrétien bango nyonso tout to pesa bino ba news na bango kasi lelo to memeli bino vraiment to yambeli bino plutôt moko ya bino bolinga mingi asepelisa bino na ba émission trop asalaka lelo vraiment to yokobeta ne lisolo ya musala na juste lelo za mama musala na amona soute na musala na tozomona na biso azoleka leka ba internet se mama musala na azomona na susute to ebite atikango akomaneka mutoko leka na ba chaîne ko sala ba émission mususu to ebite yango biso to yambe bino lelo nata mal à l'aise to yambe bino bongo nata mal à l'aise to betele mo lisolo ya parcours na ye ti lelo to moni susu na mona théâtre te to ebite soki akomosala ngo ya ko batama to ya ndenge nini vraiment merci à Papi Nzola Meso propriété privée merci à Wivine McQueen depuis London merci à Dilou Masonga babi le bourgeois gentil mutola tarana catalogue merci à Maxime Assamba non ba cadeau babi c'est El News TV babi eza affaire ya ba pro babi masoleza carré ya rosana kutu te venanga Maxime Assamba yo yebi nazo pesa déjà invité na ngai nata mal à l'aise nazo pesa déjà mbote na sur boso monye na bandako na bino muta sepelisa bino botu na nga nata mal à l'aise ye to yambie lisusu kande to yambela to bandako yambela bino ye ya ba place wana leo na c'est El News TV pe to yambeli bino lisusu nata mal à l'aise. Bonjour Nata. Bonjour mamou babi botika ba miki basa misana bango tant eza ba miki. Et voilà tant eza ba miki babi faut mutu a se planer potne quand même bonne santé Nata. Non ça va na ngulu ya Nzambe bana poto baebi ça va vraiment. Vraiment ça va ils ont monana vraiment ils ont monana Nata mal à l'aise artiste et comédienne mais Nata mal à l'aise azo exercer sous Moussa na été to mona sous Nata na sainté depuis à longwa et pas vienga Dieu ezani. Bon Christelle ezate que nazomona te po nani non nazomona te po balubi bolanda place babi mbunda bolanda makela mbunda bandeni balwa terme mobwe botia matoi boyo kaka place mbunda ebeta donc musala ezali bonga naza déjà muto déjà nzamba sunga na yebana même ba mission na ba théâtre donc na musala ezali tout ça na bana nazo former bana yebisaka déjà que na sala groupe non former bana rendez-vous mususu hier aujourd'hui biso na répétition tout ça ka musala donc to bongselo ka malampo ba lien to ningteza la mungu ezangi tete ninga laxelo ko pe na zana ngo na zo na chic choc. Voilà, on a c'est loco aux actes de chic choc tous on a mon sima par rapport à Nata parce que tout tous baby Nata malaise mais éviter Nata malaise à banda théâtre wapi à comment wapi ba éviter conseil la biso moi parcours on a na mon couser bateau ba lando baye ba lisusu moi plus c'est ça bien Nata malaise à banda théâtre to banda théâtre na ba école catholique Saint-Clément donc na mon légitimation où on a que jouer une petite sœur nanga vie de loin Charlie vie de loin tout placement quand on ça na batoala please nzamba yeko sunga na yeko longwa pe na batoala please ngana kimanga mususu ba kopika bilamba Charlie ake chic choc papa vie de loin apesi ba mbote na ye ake chic to tikalika ka titi na na groupe Simba comme si président Lombando sur la bien mère Debs à côté na groupe Simba na jouaka mona papa chef na basila na balea na bayama ba seroana ya ba de ba nona quelque donc quand il na mona mukie et ko Simba pete na saki ba inane na ko longwa na nga na vali pa na ndak ba tembele nde na yeki na chic choc voilà oyaka chic choc na nini
en tout cas Chic Choc nayaki na année na kobosa na mais nayaki na pièce bazaka na ya Tatu Mutombo pièce à Tatu Mutombo wana bo jouer na banana on te jouera na Mame Pela ya Jani ya Po la Brine chef nanga succès ka songo mbote belé non Rita na sima nanga donc to jouer na bango na jouer moi si ya Moya chérie ya papa Tatu Mutombo askoka ngambongo après ne ko sala pièce mon sala ki et pata ki peut-être jouer na Vingadios o pena Vingadios a fulanga ezaka ya soulier mon nanga ngo ya ki Weston ya double semaine na ndeko ba kene koka na Kester de pièce wande mte fulanga na ko sa sou ya ka pièce ngaka Moïse de ma vie na ko sa sous pièce mon boy sous ya bitabe mona mawa na ko sa sou madimanzu en tout cas ça peut être ma principal na Chic Choc vraiment cause principal na Chic Choc mais nata ozora tawana ya travailler pemeni ya grand artiste et comédien ya mboka na biso des arts so releke faut ka Vingadios so sekana okaka mais nata tout à coup atika pa Vingadios ça va enda kutoko ba réseau ça là que nata tika en fait ngai kotika pa Vingadios c'est ça pena kotika volonté na ngai te pour moni Vingadios ayebi ando benga so ba soda to ngai nata dite Matebu tu as quoi 3 personnes 2 garçons ah ben so ba soda ba benga so ba na moura na sens ni que to pena o so meki OK auto tie penza donc o meko manquer vie a otinda na ta o ya na o sala makama mais comme ki tamoko en tout cas likambo batimba ba ngoti po e comme misusu kuto na sala mission moko boye yango sala ki na longa non ngana longa ngamo na benga vie nga deux places azali président nga na mankaka otina lobaka ndi ba vérité batamuki balinga ba lo vérité te solo bimu vérité comme yo manqué wana papa o ya fulanga le na kin na otambo be nga na temps mal à l'aise za grâce na yi donc muto atikela biso soit disant chef ten biso Mireille pour nga pe na commande ma présidente na ko ni maintenant benga mon chef ten donc chef ten Mireille atikela biso ye na ilunga kala ce que comme qui tout le monde qui mouvement ezoke na okufa pour lelo atana tel na solo Chic Choc yo kana te ba kiti bango tina 11h pour musa les athées biso za ki to bunda mo bo benga biso to bunda kaka poto to kolisa ka Chic Choc parce que vie ane ko yoka to mutu ngaso na longo eza pone longa kala dai comme bilo mo boye masanga mo Brenda Lemba to no jouer na epe abenga vie a epesa ka ba rapport loko no ke Brenda do vana ngai ba bisi ke ngape na za complice na makambo wana po fina so za ngeni so bengi yo ebise likambo afunde pour chef ce que comme nditi mo ba mo ba kali mo ndi ba fina so no ta deke muto nga fina ngala lekede na musala de simbati comme so na kenaka tournage boye est-ce que benga bika na bisingi vie en tout cas ngala longwe na vani nanga pour le respect zate to ba parents to luwa bandako tout ça m'a bébé na famille ba personne valait mais moi mutu ko ilonga kala aya ko n'importe quoi pour na et ça la propreté vie ayebi ce ko longa Chic Choc na longa kala pour to ngene ba mami jokisa pour ngana Chic Choc na ndeko jouer neti ba mami jokisa donc ce qui est na longwa kate les ba mami jokisa qui n'a pas vu de loin pour na notre vie na ba mère ba koli placement encore na Londres mère ayamba vie na palais mona via da mona ki longo nga mona ki ngusta makala de na no benga vie no kulanga de makambo yake beli ba na zo ba situation ebele o ke na ko longwa ma vie ton vie zaka même vie mo kazala ki ba situation eza wona ki musala biso za bongo atoza pic petit so ke simbite via ko livrer yo mais na longwa te taka mutu mami to no coacheni kitoko wazizi mais na longwa te mais leka via ki batie Mireille batie longa Mireille watangi na pomte mimi yeki longa kala longa mtezo boma mouvement donc azome mama kamuna ye moko boye pa Mireille na choté za mwasi a livre biso donc yango de sanga ki na longwa na Chic Choc. Voilà, merci ba mon entier bolandi bande comme entier aux années partout bolandi et loko c'est là que Nathan mal à l'aise à longwa na Chic Choc le yenge mais Nathan au monta groupe na oyo moko oui naza groupe nanga Casanova eza déjà donc qui tozaka na ba répétition des alaka na olinga na selo mo bien moni biso anato ba biki to lo ba rebele so na selo mo ki to côté quelque part ba loba ani musala ni bon de nous préparons pas mal lembaza mon calme bon mon non même pas na yo même pas Christelle même pas Vincent pour bangonde mutu baza na rage mikolo bino les époque na bino ça so époque ta kalaté et comme époque na bino de bon mon ngo na kotinda tindango bana poto wa mona na bango na za na procédé donc ça te que on ata vandité na vandi pour ça le loka bien moi le loka bien ezaka malembi na ko ke na chochote lelo baza wapi
bato bazaki chose ba journaliste ebele lelo bato bakoma olongwa pe po baosola bien te donc nga na osape musana nga malembe kaka donc kalaté eloko za nzela donc wana kuta histoire à vie nanga donc na beti histoire à vie nanga na théâtre donc kalaté d'ici là bomona ba tournage déjà bandit to préparer non baneda ko ba tournage na tourner déjà 3 épisodes pour la chaîne na zwa ba 6 épisodes donc d'ici jeudi non 6 épisodes nanga donc après on peut sabino na site aussi si épisode wana ba mabiso nyoso na bato ba diamant na tina bataki déjà ba on a d'ailleurs ozwanga donc elo okuta za te potaka producteur makasi mère d'Ebstroka de po ma na moi na ngai ko connexion na ba groupe te po ba biso ba chic shock ba sa so ma bébé le monde mamusuto ko lo ba ngo ba TVT vieux place aza yebi ebele ma be donc ça nga passe pour le na te ma pona lo ba n'importe quoi na vinga deux en tout cas na za ya genre na ngate mais na lingi na sa elo na nga ndinga bien na ndinga procédé na ndinga ranking te donc na ndinga bien tant au bengaka vie pour c'est que vient nazo faire partir du sous-souté na groupe ya chic choc réaction na ezala en tout cas vient na biso o ayebi vinga deux sa yebi ata bana poto ba yebi ata ba vie Janify ba mame vala baya po Firenze ba la brine ba Ritz Katondi ba champagne ba vie nga succès ka songo la pembe ayebi vie azarani mafu vie pa na ye alo ba chic choc ye mo katala na ye moko na so pe na tana bengi na nga nde ko zela pe emsu vie ko banga non nata ko sala boete zonga eza mouvement na yo tout ça mais aloba na ngelo te la vanda 4 mois na parler pour nous la même chef ten na biso azo diriger bango mikolo Mireille emsa ko benga nga tant que moi na ba benga nga te na comprendre que ba pe na posa na souté yango na kende ko sa chemin nga voilà merci au sali chemin non depuis au sali chemin non moi tout nous se retrouver parce que là nous ba œuvre na yo et copti na terrain voilà Nathan moi la théâtre za mon ya makambo belé au dossier ndenge au sali groupe na yo moko et Simba po nga pena natani na zarabuna mutabato krisa yoyebi oyebi na mutabato biso sali pe ba site belé lelo na bazoye ba on a poteza ba grâce na biso malgré bato ba ndima ba tuté a grâce pe bino oyo mais malgré ba linga ba tuté moni nditi na monde théâtre que Simba pona mutabato na ndimite so lelo penza na tie loko na nga nditi na internet na site na yo na habité nguyo moko lo ba obe nga ba vie niveau ba vie donc na so la bien na bato na zanga na rankine te bato nde ba luka ba za rankine nga menga na za rankine te na mona nzambe donc ona bato balinga ba za ba rankine parce que monde za monde ba rankine mutu musulem so za problème na été olinga kaka akoto na rando mbo Nathan l'époque na bino ya mikolo ya théâtre vraiment ba film ba comme ko vivre na kisi ya makasi pour na bon en fait mamuna biso moni ngana ta surtout biso kutu banata o mingi ba loba to zanga ba kisi surtout ngana mère de soka mona mère d'ebs mona mutana muta ba kisi ya ngo ça dépend o moni surtout ba kisi mbele na habité mais to comment Christelle kisi za ngo ezaka mutu mutu ndenga lingine kisi ndeti ngana ta pena na kontana na kisi te na kontana nzambe vient nga bienvenue mon pote ayebi donc yene to sola na lembisanga na kontaka na tata nzambe sona la muki na sambini nzambe tambusanga nzana ko tambola yo za na nga suka na nga nzambe ta na ngana banda te na lobaki na kosala groupe yo nde olinga ki esala ma donc kokisa posa na nga bango wana ba moni ke kisi eza bien pona bango basala yo le bana ba poto baza ba camion biso wana to lokwa to la kisi yo to zaka boy donc biso zaka nzambe umelaka parce que moni monde comme on bébé pour mutu a comment on a pour na asalelo mo boye et surtout bino ba faire théâtre mo na boye olingi na okobala te olingi ka ozana kisi na mo boye puis ozana femme libre oza femme libre na habité na kisa so ilinga mobali na obala bo so mobali aite na obala ndeni so ilinga mobali na obala mo si malinga mo amosi azana ye amosi malingi babi kosili yoko boss la malingi te abi wana penza azara awa donc amosi azana ye so pe amosi lo abia aye abala ngana oboya te soki pe lelo Michel abia abala ngana oboya te o aroya pa na nga lukwana na bali te mo maboko na nga donc na obala na nga mais lukwana ne kokisa mite nde na vandi mais so libale ye na obala pona za dana mwana na fana dana ndako do na ibi ko lamba na ibi makamutu ko lando alandaka boete na za pena mo sa misala ngazana to monela nata manzaka milai nata so ba trop est-ce que nata ko kovanda na libala pourquoi pas ce qui lelo pe nzamba linga ki na za mwasi ya papa mwana mobali mwasi ya papa mwana nga mbele msonga to vana pe placement pour na voza pe temps vana eza ba circonstance à la vie yango sala bongo donc so na komina mikambo linga ko bongo
mon vieux bienvenu mon pote avec nanga ko betaka betaka histoire hein donc ceux qui li balé na ko bala pourquoi pas na balaté na moi si na za bien za ba catégorie em suku na leki na bana mabala pe so na zimi bali mo bali na ko bala ngai na ko sala plus o bango baza kuta mabala Natama à l'aise uta na groupe Simba uta na et pas vienga Dieu ça zo na biso tambola vraiment ba groupe ya makasi mais na ndenge ubanda musa na théâtre et loro ni ya bien au so kuta na kata au kuta na kata monde théâtre en tout cas elle a bien comme tel et souhait n'angeza kana jouer na Chic Choc. Non, d'accord, pour nous jouer na Chic Choc nabi différence ni o kutaki na kati ya monde théâtre na koza libanda quoi vie wana ya koza na monde théâtre na koza libanda tu vois que en tout cas la trouve que bizarre pour mon monde théâtre ça monde mususu moni c'est wana o kinipina boke répétition ba c'est bien ya jani fa le binoke mama télémission ngate na pese exemple moni logo ko yate ce que nous de kanisela ka de biso to ya notala ba na TV que ba ça normal mais ce que le pe no mona que ma même pela bo jouer na beti ombata biso kisa abeti ombata o mona que o un mot prendre ngapa na jukisa na o beta pe mais o taka na monde théâtre a piso ble bazizi abeti so ombata zomona suna Chic Choc e le wa wenge donc ba o temo ble mo bo poka kanini parce qu'on dit to vivre à libanda mama ko sanga bon to na bo yango le tilo bizizi ko sanga bon te mais na monde comme ba chef o ndima kaka donc ba chef bando o beto vraiment ndenga solo penza o akoti na scène bo jouer le mo pa abeti ah ouais ndenga scène mais abeti la solo pour ka blete ndenge zalaka mais biso ko mona ke ba zaka ngo bien mais ya pena ba rendre zaka c'est ba fi pe mo ba guerre d'esprit zalaka si pesa makasi zaka makasi surtout biso la to ya ka ba Chic Choc kana nzamba pesa biso chance pour ngale kana ngata tamite nous vienga do sa bimisa ngamba mo niyo za mo sango bete pour vienne peut-être wana longola ka ya zaka ne ba ja wana tabia so ile la koma bongo de yeo pour peso ba principal ngala landisi 4 principales na ba groupe muso mona ka bima na président mais nga na zo chance wana te via yebi donc natama si on comprend bien na ba groupe bela ba théâtre za po ba le qui sont na principal faut les canons ami mais ce qu'on nga na zo 4 principales ya ko landisa sans eloko wana le ngi na makila via bina comment mal les na pesa nga vinga dios be makamuna ndo sala kaka sona yeni na olata do munanga ba shomo bi ye komoni malaise suba c'est comme na longwaka nani ba mamempe ba longwe na génie sko vieux ando sko ko fulanga akomo fulanga de na sens wana voilà merci à Papi Nzola meso propriété privée natama à l'aise yo merci la meso na biso moko ba kosa ote mamu kitoko wapi libala bosembo ba bede noka maboko wana ba jaloux ba lo ba be ba jaloux en tout cas en profiter na loba moni lelo ce qui mutumo azo finga mamu bato alega na internet afing penga na tama mal à l'aise ngana yebi na ngai te ba ja o ya patron mo boye alobaka n'importe quoi na limité so penza patron wana onga na yebi na oyoka passe mais ona osenga kaka balobi mwana mukebetaka munda bakolo babini totika temps. Voilà, merci Nathan Lobu. Boti kata Nathan. Ngana yepsa bino kana pes bino musala o finga mais moi je travaille non ça comme ça là. Merci à Dilou Masonga, merci à Bibish Kabishi, besoin de partout dans le monde, babi mère Debs. Trocadéro maman Nathan à l'aise. Maman producteur Kalamingité vraiment elles ont produit moi né babi talara donc maman coproduire na moi na mobile pas coproduire na moi si na donc ça maman bête dans la famille voilà c'est la famille Kandenge depuis que c'est la famille Nathan à l'aise monde la bina théâtre ça moi na makamu et belé vraiment n'a habité Nathan à l'aise depuis abandon que tourner théâtre nani vraiment ce qui n'a azo tourner Nathan c'est là na ba fille avant na tout nos questions on a ça pour notre en tout cas ma fille mutumoko asipesangeza ka mami Jokisa tant pendant mami Jokisa côté na scène tant jouer là otia moi boyene wana en tout cas na santa rapino moi pendant les arapes na bozakine na Chic Choc to na ba fille on va pas tant ba fille en général na tant ba fille de Chic Choc non apona Chic Choc écoutez pona ndenge pinza moni tant ngazaki na libanda avant sa tête no bagana ngaza idole Jokisa je comprends idole la Jokisa ton na Jokisa na maman vala na mona ba ritka tondi ba champagne bienga au mona moi baby ba idole wana ya show wana donc Jokisa ne fait donc Jokisa ndé donc
idole nanga pena mami jokisa joka ya mami madezo wana tumbula ebore ye pena idole nanga donc donc mami akota pena na scène autsa pena boye na mona pena te moi so pena za eloka makila eloko makila notamment les soko to no question mo boye na monde début na théâtre to sali constamment boye jalousie za makasi batwali ko bakina na baninga ba maladie donc ti songi to ebite vango e utela piton boye ki théâtre beaucoup ta kengo to bino ndem to memi vana parce que bito ebite kala to bando kama te même collègue komika moi fi o azara randona oyo o azara randona oyo o abakela mninga maladie o asala ki boye saki ubona ebite natama les okoloba nini pa en tout cas pour na wana omoni mo pepa on tokuta na biso yango tokuta biso mo pepa pour mo pepa na ezalaka na nka ya kotonga mais ce que lelo comme grave par rapport ya ba maison na bomba ibakotaka yango moni wana ebike moningo azala mwa moto tikanga pena ke ningisa yango moni babiloko wana eza ndeti ngana ta ndeti ya domazi na bokela ka domazi maladi na bana ndeni ponga na kuti na monda na bokela kaka nani sila ya poser lombi na bana ndeni donc ça bato asala ka bongo ba bato bakota ka monde na ba maison na ba biso zaki ba fito yakitaka série wana ya chic shock ba champagne bienga ana poto na rit katoni on ba ba bimisi bino nyonso ba ti bino liboso mais to tika osala bilo wana tisaka bato ba maison na ba zo kota na ba ndi ba ko ba lesbienne et tina ba ko ba kota bilo na ba ko sala bongo non vraiment quand yo mo outko bon comme qui les bien comme fréquent dans monde de théâtre moi si a comme bimana muninga na moi si vont on est outel non ya quand on a banoté celle comme maison de tingane boye na linga jo c'est bien qui na linga lesbienne nga muninga moi sabeti nga mbata ya bilo en tout telema so nga bilo na sala ngote na oyeba ndeni bato ba sala ngo yo mo po ya na monde na biso yebike ba o ba sala ngo nga na sala na ngote ba ngo mona ki lesbienne eza bien nga na yebike ki lesbienne eza ya nzambe te okoloba nini na bandi kono basi o bazo sala makambo wana parce que bandi kono bosa bongo musala moko ba komo kota ba kisi ba komi ba lesbienne au lieu que pour moi si tu dis que moi si asala mo pona ozala mbali mais comme que moi si akomi na kobima na ndeko na moi si na musala na bilo théâtre okoloba nini na bandi kono malobeza ke batika so ba moni ke za vie bien ba continuer pour mutu soto lobe tikisa akota komanda na ba li niveau likolo siko yebisanga na lobani so ba moni za bien continuer kaka menga na yebike ki lesbienne za mabe ki seza mabe neti biso ambeku batima lobaka bambeku wato akis mais ngana tana na le loka nzuto tina ka ndeme re sabotanga apakoli na futa mbila kolisinga to koli na makayabu ko na teka makayabu si le lope na komi na ngabo ina tama l'aise mo boye venga do sabimisi le lope na sa chemin na ngado na zana ka boye na ngana loka sango te eloka nganga te na ka boye mais tama le bike vraiment batumsu na tane bo mola ki wana koloba ne minga na tazangi bilo te batebe ba jija ko ba msuku bazo finga o mabe na ta ke bazo jije ko zo finga. Oui, na zangi biloko te pona za nzambe o aza kat nanga leki ya bango c'est normal o aza kat nanga yebinga ai pe mère Debs ai pe bela de Londres donc a leki bango ngwana nganga nanga liboso faut ba tuna ye mtakelanga ye mtapesinga souffle de vie ye mtasali kele to kutana a leki bango yango pena nganga nanga ndeza yo na Yesu Masia voilà nata confirmer bino nganga na eza Yesu Christ Masia malembe to kabana nata na ozela bino nata leo to zoli bino nata na ndenge ya artiste comédien to ozela bino nata bato nata ma à l'aise aza na ye pona bino aza na ye wana toujours ça ba fan na ye nata ma à l'aise vraiment to komi malembe poto kabana okoloba nini na bande kono parce que jalousie comme makasi na monde de théâtre baninga ba comme kosimba ba kisi ko ba kena na ba maladie chose grave au monde ande kono bo vala nesika moko boye ko betela ba mosinjo ko sela ba kambu donc monde bino comme monde moko trop bizarre. Olobani en tant qu'artiste et comédien pour banda musano pele lote ou mais la kata ya domaine wana conseil ni ko pesa na bande kono o bay o kuta na ba oyo baye na simana. En tout cas conseil za ki bande konanga
oyo ayebi ke azaka na bakisi atika ezama ya bikisi ya nango bien te po nganga kutu ye moko apeso kisi ye moko so telle place avandaka matu na sa kalamu ye moko apeso kisi ya lupemba ye moko sapato alati matro siko yebisanga na ozwa kisi banani na ozwa kisi pona nini donc en tout cas so oza yo mto salaka ngo tika yo pe mto mesala ko boka tu maladi bambasu kokota bandaku eza bien te po mokolo bakokota ka pe yo ndaku ah orobisa vérité kana TV bato ya message ko cette makambo tiki za bien te neti ngana ta soki lelo yo muto message ko cette makambo na TV olobi ke nata boyina boy papa ngana za kana na zonga na ba série nyonso na ko zulo pe ba film ya nona in quelque poto na 2016 donc 2017 o ndima te vando leli donc eza nango bien te donc koko c'est la mutu likambo eza nango na sens te donc to luka mutu sa ndenge na ye mutu sa ndenge na ye mutu a bénéficier na ndenge na ye abima na ndenge na ye ndeke ka ndenge ba lobaka donc en tout cas concernant ko lobaka ya bongo o asala ka ngwa tiki za bien te ki se polaka po lobinga ngo kufa mais Yesu Masia akufa ka te azalaka chaque jour. Voilà, merci na conseil qui to konata malaise apesi na bande koné nata malaise bozola na département de repromettre ba fan on parce que na niso ba comme na nzala na yo nata aumeli sur scène azomona na te vraiment bazana na nzala na pe na bike ba roleo avec appétit kolobana ba oni bazola na. En tout cas bana monde entier bana poto bana Londres, France, Suisse bozala bino okita nata malaise osa histoire ya vie na nga donc bo mona vie anata à partir de Bilili groupe nangeza Casanova donc zanda kwa sika na utek na chic chaque loyenge na sali yanganda kwa sika kalate bo mona ya bien na bike prochaine émission oyo ozwanga na répétition na obenga yo o mona pena bana musala pena zali donc biso to benga ina donc neto lo baraka musala simba Congo donc musala zali bozala calme donc avant de comme décembre bozwa image ya cano ya classe donc image vraiment pena que au sali au moins pena que nata sali filmer donc bozami no banga te groupe eza pena en marche to répéter chaque jour na mito to répéter na lemba shinga mikolo to sala moi maki bana baza o mona za simana bana miso bimbi to na maki po to préparer ka bebelo ka butu donc yo mo to linga to vandi moi 22 heures to kena boîte bilo mspo ba tableau mso singa ya butu donc yo mo ke ba on so baza kofre shinga donc to saka musala chanson be baza na ma gloire azana chef Sadam azana ba to azebele donc bana pena bazali ba prince bana bazali bana bave 3 au mona bango au mona pena bana ba brunette dans moi simo so moni okumisi nzambe baza penza voilà ozo jouer na batu ya ozupe batu ya kalatos au former kaka non en fait il est long chic choc to kenaki Brenda DS Prado mais na mito Prado ya sali chemin na yetu tikina Brenda na DS tozo continuer na bango mais nga na zaka leader na bango présidente Brenda za discipliné DS aboyaki na po DS mama kasa boyaki na mama chef de bazo cadre ka bana depuis batu msusu ya sika o ba opesa pe bana répétition donc toza plus de 70 personnes donc toza pene belé donc oui nazo kokaka na grâce nzambe na bi waza kata nga lekingu ya donc tant na boka ba vie na nga basolisa nga leti babona kaluji vie mo boye na ngula sama déjà ye angula pa na yebe bate vie wana pesa nga bambongo pa sola bien yeso bonne na boki mo nga obenga $100 de vie wana libanga na soza mukesa de ceux qui belé 300 vie bona kaluji vie na nga 4 de ye pena mona makala sola confirmant vie na tika nga te vie na nga José Bosange atika nga te ba vie wana pena de so moni alati pena lamba obite vie au parisien mais azaka na Luanda po ye avoyagera na ipa pamba abi poto le biage loté nangola déjà koka na ye vie José Bosange. Voilà, merci Nathan Malaise Negozaki disponible pour nous recevoir biso kalamingité Casanova donc ezokota na terrain déjà bo bongisa bongama déjà on a invité bino toujours s'abonner na CN aussi parce que Casanova bonozongo na intégralité donc l'épisode nyonso donc bonozongo awa na chaîne bino Nathan Malaise olobani na bafana na opé so ba dédicace ezali poto oui dédicace ali boso na koloba en tout cas na yo ki pasi na ebité na sali mokili nini na na message mona yo kisu yango maman moko soki maman Suzanne na Genève maman Suzanne na Genèse na yebioté maman émission na saki na Vincent abenga comme invité Vincent a travaillé na Patrick je crois PD wana na sali émission na nga normal na répondre na ba
question nanga des fois avant na ya ko c'est l'émission na yo kaka déjà que Patrick on a ça ka boye ngapena préparer manduki nanga ko na soda na ye na beti ba arme nanga ekoti Patrick mama na afingi ngai mama koyoka tonalité no oyebi na ko lobate oyebi na ko lobate tonalité no za uta bukavu de yo zora chance ya mbali na kufete ke lupango e poto donc mama ce qui Suzanne na Genèse s'il te plaît maman na za maman lokola maman nanga so atelemi abamwa na yo donc tika vient na ta à l'aise maman yo yebi mutonga fingo yebi te maman ko détail aza maman mukolo soki ozozela ebembe na ngai zela ebembe ya bana na yo ebota na tata koza ebembe na ngai te oyo fingi aza mwana mutu donc pardon na pekisi yo soki yo okumisaka no bapede mpo na nga na lingaka na nga bapede te yango na loba ebongo pasi bao na ngai esaki yo pasi ya nini tai na nga nde nza masala ngelo wana ngo mavite moi tolo na nga moi miso na nga kaka nde omoni nga nde naza ka boy pardon s'il te plaît maman Suzanne na Genève tika via na ta malaise tika kotindela nga ba message tika ko finga nga na sala musana ngai nga moko mama na nga kutu na finga nga nde yo finga te donc soko lingi tour na biso manduki po nga na capable ko selo mission na lukika vie na po nga pena bebisa carré na yo donc tika vie na nga calme na yebi na nga te maman Suzanne oza maman mukolo mi pesa respect belé ce que oza lesbienne yo ko mona ki na finga ki mbandeko no pede o moni mabe en tout cas tika vie na nga eza genre na nga te ko finga mami bimba po nga na za maman belé na maman déterré maman déterré na France so là yo ki ke moi na ye maman moko mukolo zo finga en tout cas a se charger na yo po maman la ta ba yoji maman tété déterré na France de mbote na nga eza kaka pas bienvenue mon pote babi en tout cas bienvenue mon pote merci na ba conseil grâce à yo lelo natama à l'aise azakaka grâce à yo lelo natama à l'aise azo sepela en tout cas o pangusa pena ma misu nga na ba conseil na yo na ndenge na bete aza frère na nga aida nga na ba conseil en tout cas bienvenue mon pote nzamba osala na ye ba mbote belé pa ma petite sœur propre Bella de Londres ba moi sanzela mino munene na oboya so mutema ba bete moi sa kitoko na Londres aka moko Bella de Londres ba mbote belé pa Judith Maseo la métisse noire ba biso za ba métisse ya pembe tuza na métisse noire Credo Mazenza na France ba bi ayo yango mère de Trocadéro maman chérie ba bi na roboya mère devs babi mukonzi babi tala bilenga Trocadéro zongi bambote belé pa ya papi les sages bon vie na ngamo ba vie longola ba makala ba soni vie na papi les sages vie solar na petit na ye bambote belé pa ya mbrozo firme masa na ngamo masa na ngamo mbrozo firme asama de na kini akisa masuna poto donc mbrozo firme ngana o compter kaka bambote belé pa ya mama Pauline soda mais bambote belé pa la petite nanga petite sœur nanga sous propre ya sœur Mimi la perle babi petite sœur nanga pena vendre babi moi pena hôtel moi so sentir oyoki bien batno so bolinganga nga pena linga bino malinga mons de moi de yo zalaka awa na bosanité ye moko numéro 1 président ya bana kitambo Koko Kaba babi bana kitambo baleli babi pena en tout cas yo fona kitambo zala Koko Kaba umela babi en tout cas chapeau na oyo sana kitambo bana kitambo bafungoni mitema bazo zelanga yo Koko Kaba kitana kitambo bambote belé pa ya José Bosange Bona Kaluji ba vient nga makala ba ninga ngai Michel bambote belé ba bisou Michel umela na yo o pe na bosani mbala sima bozwa kaka merci Natama à l'aise merci na bande ko so zo d'épisode de partout dans le monde vous invitez bien toujours vous s'abonner Natama à l'aise donc botuna nga Nata na zebi Nata na zebi no lelo Nata na face artiste mais rozela bino Nata ba face na nyonso donc bozala toujours scotché boz zapper parce que c'est elle nous TV za wana ye pona ko sepesa bino bo s'abonner et belé merci à Papi Nzola mais son propriété privée babi zalaka yo kine Natama les alobi zalaka yo merci à Dilou Masonga babi garçon la taka na catalogue le bourgeois gentil et Mimi Masonga depuis London merci à Monica Chilangandu merci à Rachel Mboui depuis London merci à Bibish Kabishi Judith Ngoy Mosa Pembe Chimène Kiala babi mon vieux Thierry qui fait ma manzato mon depuis Paris Thierry finite d'abord ça vu noter mon vieux Rex Mbouloukou casque bleu hein sala kandenge tout cela qui ça langa bien un grand merci na ba fan so balinga biso na bosani bongo te kuma papa moté ma mère rêvé kuma papa noko langa bimbeku mbeku kuma papa moté ma mère rêvé wana pena ra noko langa donc ya mère d'Eps Trocadéro na pesi vina nga Apache Bora
vinanga pa chabora bi chéri a pa chabora bambote belé. Voilà, merci bandeko merci à Sylvie Mbidi makoko yo yebi Frida de Bachar maison depuis Paris ba comédien bikaka de to prometteur bango ba comédien bikaba olela bondi maté mon vieux a dit Diogène Genève Movimba Genève mon besoin de biso mon général des forts mon connaît Frédéric Mbouena Dio besoin de biso batunyo so vraiment baza na posa ya ko contacter Natama à l'aise zo pesa bio numéro moi libanga mon conseil parce que kofinga eza mabe so moni mutu oza la remarque moko olingo pesa bengie na ndenga bino balelo ko finga en public eza mabe Natama à l'aise zo pesa numéro na comme ça oza na posa libanga to posa ya critique to ya posa ya conseil akozwa moko na numéro ko pesa numéro na ngezali 081 064 52 73 081 064 52